Yahweh n'a pas moi le sous stade de martyrs vide plat. Parce que concurrence est là comme abbé. On te m'a dit kundu na moninga ezali mabe. Merci mingi Seigneur. Bon poser bazo bang élection. Bino bang élection ko zalate et ko kokate. Bazo bang ba na candidat. Papa, ngai moko je jure devant Dieu. Bible la ngai yango. Tu sais que tu passes azo leka lokola de l'eau à boire. Moïse Katumbi alobi akozala candidat na ba élection en 2023. Ils a perte dans l'union sacrée. Na lobi perte était na mona ki Jean-Pierre Bemba kuna na Tshisekedi. Omoni ba opposant congolais soit sali alliance na bango simbakate sont des gens qui ne respectent pas les paroles. Mais na moni misala Zate Seni a organisé tricherie derrière Marambo enrôlement parce que la population a sa rôle vraiment le banité prophète. Dans un moment tout le monde est cocaté. Voilà. La personne de Kabila maman Olive. Pardon. Kabila na maman Olive na élection. Opposant moko akomaki na bokote azate. Mais maman Olive akoma na bokote na koma ya Kabila. Tumbi amonaki awa lokola mboka ya bamokboleya. Donc, le peuple est bangoto bobo. Katumbi a l'ongwanino sacré, a pesé contact de sécurité. Ngana linga ki héritier bête na bastade. Te so moni ba confi bazo bête na bastade te ba yebi. Hein? So ko moni ba tokola ba mission amin bazo ba yebi. Wenge musika nano, est-ce que héritier outa et pas wela son ba toni sa stade te. Héritier machine nga ton sa stade. Azana concurrente. On a la moyenne mise sur la est-ce que vous avez posé que Tshisekedi Makasi? Hein? Il y a un défi au lien au champ. N'allez pas l'autre côté, on allait on a papa. N'allez pas l'autre côté. Loi Tchani te tient pour être candidat à la présidence, il faut des pères de mères. Pour tirer en regard dans Moïse Katumbi. Non, tu tiens en tu appliquer en gros. Parce que non, président Koboya parce que l'institution est divisée. On a ça bateau va couper à micro-ondes, mais bateau va boire couper ce soir on a les 25. Tata, na lola moko na bibere to kufa kati wapi na massage zo kufa na makama ndiko ya papa mboto kufa les tous plat. Est-ce qu'il y a dans un mois population nyonso wana vraiment ko s'enrôler normalement? Bon na lobaki na bino kaka na yo o mwana nzele héritier asali héritier odimana piaka mvule kobeta mvule beta to beta ite nalobaki na yo nabaki mbula ekobeta epe héritier akodima piaka mais mpo na ngai nanga préféré héritier boye epesi soni concurrence eza eloko malamu te héritier nanga beta misiki wana na imka imka moke boye non mais kobeta nini ngobeta wapi tala eloko asali wana vraiment ezali na un mois otuni nécessairement mpo na ngai na grand Congo si 100 millions d'habitants ekozala moke. Il fallait s'attendre à chaque province 2 mois, ça peut aller. Hein? Pour tailler fungula bino moto, botika ba concurrence, ba fali wana ba batu mususu. Ce qui fait rigolo là, parce que awa ezaki jibe na wera, jibe na ba coin. Ezaki so kofi elo mide na papa wema, bango ba kende. Kuma jibe na wera, ba kende, succès na bango. Siko ko nini? O ka pa batu batanga komo na bango. O ka nini? Nani oyo Fali Poupa Wario Oakotoyo nani c'est qui faire Gola Gaulois bangonde ba remplace ça Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 chaque chose a son temps et qu'on va attendre l'héritier na ba serre de thé. Voilà mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je sais que vous êtes nombreux à ce net moment. Vous avez émission chaque jour. Tout le Congo, votre émission préférée aux hommes de Sika. Au coup de l'émission, vous pouvez s'abonner, partager, commenter. Ça fait longtemps. Il est prophète du peuple, le prophète Ngefa. Absence naie, chaque mois trop absence naie. Bato babengi, batuni prophète Ngefa zo kanate, prophète Ngefa zo kanate. Enfin. Tokutana prophète Ngefa ye tokope sabino ka ndenge ezala kala actualité oyo koleka na République démocratique du Congo prophète Ngefa losako nzambe leki bango nyonso na nguya les jeunes journalistes ya Mbandaka ya Boga
Kola Pambola, il y avait gagné sur la musique, Madame Bandaka. Balobi, grand Équateur, Bisson aussi même à soi. Bisson Équateur, grand Équateur est athée. Et ça, il est Équateur, Bisson aussi même à solo, Bisson Madame Bandaka, tu t'es mis au fond, la mise, tu peux pas infiltrer la côté B. Ma sola, grand Équateur. T'es ma grand Équateur est Koufi parce que les gens grand Équateur est allés. Et aussi dans Bandaka, Équateur est allé, yo soko zali moto ya Chouapa, Kenena Chouapa. Oza moto ya ubangi Kenena ubangi. Tika Mbandaka, Équateur, c'est la Mbandaka. Tika ba réunion ya pamba bondoki, pour pas stabiliser mon konji Équateur et ko simbali sous terre parce que moi je vis en Mbandaka. Papa to banda lo sam. Tata pambola bana ya Mbandaka. Ondela bossa na poto te. Pambola ba investir nyonso bali ko tia misala na bango kuna po ete pambola. Pambola pe mokonzi mboka gouvernement pe ba gouverner nyonso. Pambola pe ba journaliste nyonso o ba sa mosana bo solo ya kobanga yo. To tiki Congo démocratique na boko na yo. Pambola osunga ekeza liboso. Kolo 365 jours mingi bakufi. Pe ba mosusu pe ba okufa ti le 31. Ti le 30. Soki biso to koleka eza pana lokuma ya yo. Yahweh n'a pas moi le sous stade de martyrs vide plat parce que concurrence est là comme abe au thème ali kundu na moninga ezali mabe merci mingi Seigneur na yo sali ola que ça bato ba kufa ka microonce mais bato ba boy ba kufa sous soir na le 25 tata na lola moko na bibere to kufa kati wapi na massage zo kufa na makama ni tiko ya papa mboto kufa les tous plat. Le kuma sans de leçon pas na yo. To tikipe gouverneur Bobo, na boko na yo gouverneur Ngobila, na boko na yo. Institution so président de la République, na ba sodo ba na 4 na bitumba. Na ba journaliste ya solo. Pambola pe bato ya mitema mabe ba continuer mitema na bango, ti est-ce que on ma Congo na mitema na bango ezika. So ini moto moto longa te okufa na cardiaque, ba na biso bo suki na biso na komo na tata pe na mwana na molimo santu. Amen. Amen, prophète batan ebele oyokanité ozaki wa. Bon, ta ebele na yokanité ngape na kobate na mutu. Nazaki na délégation. On a kenaki Équateur. Ah bon. Kotala Équateur. Na kana koyeba vérité. Papa oyebi ça fait mal hein. Place yo botano ki mama no babuki lokolo. Tata minezate. Leki na kuna sindaki na mai. Na bitenga mo faire notal. Parce que je ne sais pas Équateur sala bango nini. Nanani na bili yawa basango mabe Équateur na nzela te Équateur lokweza ka te Équateur songolo na bité lokola zui occasion na koma mais papa to bango sima na kei na moni na bangi Mbandaka ngai nécessairement 25 ans passés 25 ans passés na tikaki Mbandaka na étage kaka building ya gouverneur na tika ndako étage. Mais na zongi na 25 ans passés. Papa, différence na question na Mbandaka ezate? Voilà. Il n'en a pas. Voilà, prophète Tolobo Mbandaka o uti opesa biso briefing, toyoka ipe discours à chef de l'État, o yonde mutozaki kuna sur le terrain, o yebisa so mambele kana kuna. To zonga na enrôlement. Tout le monde chef de l'État à sa rôle qui n'a pas d'abord et ça là qui bien et n'aurait pas population à Équateur mais prophète le tout tourna dengue bakaboli makambonga barolma un mois dans la province au bâti balobeza 3 heures donc première heure de bakaboli Kinshasa Équateur dans la province Moussousou. Est-ce qu'il y a dans un mois population n'y a vraiment à s'enrôler normalement? Bon nécessairement tout le monde président ce qui président son rôle qui n'a Mbandaka monaki accueil oyo bayambaki ye na motema moko sous l'obédience sous le pouvoir de gouverneur Bobo Boloko otobengue les grands vidéos et puis tobengue les grands chocolats. Alors elengi wana akoki kotika bana na Mbandaka bo été ça les plaisir. Hein? Il faut évacuer présence en République dans les institutions hein? La première institution en République à ce rôle-là qui n'a yango donc akozonga pe ko voter kuna donc mbanda sous surprise président akozonga kuna ya mibale oroleme les gars qui tournent na kimia et na un mois tuni nécessairement pour ngai na Grand Congo c'est 100 millions d'habitants et kozala muke fallait basata chaque province 2 mois ça peut aller
hein, parce que l'élection est en décembre 2023, na 12e mois de décembre, où il y a une élection. Pour tout le monde déjà opposant et puis bureau machine vraiment elles ont fonctionné bien. Ma pas machine elles ont fonctionné. Oyebi to lingamboka na biso. Hein? Poto bokendeke ba Dubaï oyo ba Qatar bokendeke, Qatar ezaki désert, Dubaï ezaki désert. Mais chez nous on a tout, monsieur. Ah. Tina mona va na kitsa zate. Avant de la Kisasani. Alors, son boîte dans la cour. Papa, et c'était. D'ailleurs, opposé à la banque élection. Mais la banque élection, vous avez et vous avez un candidat. Papa, je jure devant Dieu. Bible, tu sais qu'est-ce qui passe. Azoleka, le cola de l'eau à boire. Azana coquerante. On a la moyenne à Missouna. Est-ce que vous avez opposé à Tshisekedi Makasi? Hein? Il y a un défi au lien au changement. N'allez pas l'autre côté, on allait on a autant mon papa. N'allez pas l'autre côté. Mais na moni misala. Exacté, c'est à organiser tricherie derrière Marambo Arolman parce que la population a sa rôle vraiment le banité prophète. Dans un mois tout le monde est cocaté. Voilà. La personne de Kabila maman Olive. Pardon? Kabila na maman Olive. Na élection. Opposant moko akomaki na bokote ya zate. Mais maman Olive akoma na bokote na koma ya Kabila. Opposant moko akomaki na basangu sute. Maman Olive akoma ikuna na koma ya nani? Kabila. Opposant akomaki na Gombalote, maman Olive akomaki. Papa, bato pesa bato pouvoir qui se sente. Bazane bato bazana mboka na zamba kuna. Bango bakoma kate. Basuka na Kinshasa, Mbandaka, Kisangani. Mais population est dans Zamba kuno fond de Bazala. Maman il va faire ça il campagne na eboye. Il y a un mois kaka enrôlement pour na baluka ba de jouer peu. Non, ba de jouer de situation un mois. Parce que tout le monde est ko sa rôle na un mois. Mais balobi sous ce qui va c'est après un mois et si li ba kozonga sur un mois mosusu. Ça fait que la 2 mois. Mais le machine est amuke parce que ndam ba ko sabato te ke ba machine kala on releme bandi lelo soki okei kuna okozwa photo na yo et puis na moni na carte ya ba carte yango ba tchele ko biométrique ya moi frauder sur les donc deux fois moi tu as mon sapin sur le donc la technologie a évolué dans le monde ba tchei ni moko wa auto la semaine soki o sala examen o ya coronavirus ta ko reso ele ko ngeza la kawa na ba télévision bien informatisé. Donc on doit des cartes. On doit des cartes aussi battre. Ozomona ba sali pour passer ça. Mais je crois que les choses des bandits pour ba que relever comme ça la terre, ba ko tricher partout ba salaka. Papa, partout dans le monde ba tricher. Donald Trump là-bas il est ba tricher. Ba sur le côté de solo, mais si go tricherie yango, mais sur population ba lingi ba mutuana. Moi, les Camerounais, pour le moment, on a tout là, et que les gars bien, mais candidat, si quoi, à côté, les maisons na fati, béton, ba, bunda, pour le moment, na zali, comment on a été, peu quoi y battre. Tozalaki awana Moïse Katumbi, azalaki na 4 ya Union Sacrée. Moïse Katumbi, ancien collaborateur et chef de l'État Félix Tshisekedi, le long Moïse Katumbi a claqué porte, il y a Union Sacrée, et puis Moïse Katumbi a lobby à cause de la candidat à l'élection en 2023. Ils ont perdu dans l'Union Sacrée. Na lobby perte était na mona Jean-Pierre Bemba kuna na Tshisekedi. Omoni ba opposant congolais soit sali alliance na bango et Simbagate sont des gens qui ne respectent pas les paroles. Dans la vie pose la sérieux, il faut respecter les paroles. Oyi mona mwasi agolinga yo. Lebise chéri na kosombe lobi chemisite. Chérie, je t'aime beaucoup. Na kosombe lo voiture te, kosombite. Chérie, na kosombe lo pang. Amonio escroc. Puis amonio mutu ngo respecter la parole te. Okozana lo côté bi chérie ta sous-vêtement sombeli yango. Merci chérie. Fleur ya pamba ka osimbe chérie. Merci beaucoup. Soko la ke lo musa munene ko sala yango. Katumbi amonaki awa lokola mboka ya bamogboleya. Donc ba peuple moko ya bangoto bobo. Katumbi a l'Union Sacrée, a zo PZT. D'ailleurs, pour votre information, tous les députés ne sont pas bons. Pas l'Union Sacrée. Et la politique est beaucoup. Akaini, des bons goutous. Yami Balé.
loi tchani toko tia yango pour être candidat à la présidence il faut des pères de mère. Pour tia yango ka tango Moïse Katumbi. Non, toko tia yango toko appliquer yango parce que non, président ko boya yango parce que les institutions mboka na est divisé. Hein? C'est indépendant. Na landaka discours moko ya chef de l'État na kala. Alobi Katumbi aza congolais. Katumbi a travaillé awa wana tango azaki na problème na régime eleki. Azaki awa travaillé tango Katumbi a yeko déclaré à l'ongwe na FCC ba commissaire étranger. Bon mosko bino discours ni boye la on a. Bon, merci mingi hein. Nous ne sommes pas les imbéciles. Tozali bango tobo bona bango te bato apolo sauter. Tobaki na caméra ani. Président tanga kei na Goma. Hein? Président a coupé sa discours moko otobenga kayango il y a diplomatie. Discours moko politicien, notre discours académique. Hein? Vital Kamerhe, c'est un homme, un homme honnête. Un homme honnête, la tout le monde, un homme honnête. Un homme honnête, na 1 Timothée chapitre 3, Azobisabiso, na 6 à 7. Avant de la prison, le président Lobela qui a. Hein? Est-ce que c'est vrai? Non. Après, le parent de la nation, grand de la nation, le Moïse Katumbi. Moi, je sais, maman a bâti Moïse Katumbi. Ma Kama Congo est allé à Katumbi au thé. Ça n'a rien à voir avec les Congolais de père de mère. Total en bon cannabis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour de vrais bons cannabis? Prophète Ngefa, Ozaki Nambandara, Tolanda qui dit sur la musique discours et chef de l'État. Tant que banda qui s'adresse à la jeune, j'espère que Ozaki sur place. Président de la République a été na la jeune boy. Bino ba jeune nazotia motema na ngapa na bino. Ceux qui bopone linga ba député ya malonga et kotombo la mboka na biso. Eza na batu musu bazomitu na balobi, est-ce que président akenda ki mbandaka kosa la propagande parce que ngonga propagande ekoki na nte mais azo senga na ba jeune ba voter ba député oyo ba kosunga ye pour na ba travailler na bango. Est-ce que le président azo se croit que ba ko réélire la République démocratique du Congo? Bon, nécessairement dans la vie il faut de l'ambition hein. Yami balé président lobby bino ba jeune parce que ba jeune ba tombe la nation. Azo compter na bango. Yami balé sur lobby pour voter ba député malam. Lui-même connaît que en 2018 ba voter qui ba député té ba nomma qui bango nommé. Il sait. Mais ce n'est pas encore le moment. Ah, ce n'est pas le moment. Parce que Maïla m'a pelengene au Salema. Hein? Là, ce n'est pas le moment. Si vous avez en politique, tu vas déjà avec la propagande primaire. On y a notamment la province. La campagne primaire. Bandi yango déjà. Il y a Yuma. Il n'y a pas Yuma. Il n'y a pas Bandi pour y. Seulement le moment, c'est Bandi déjà partout. Ça dit quoi? Azo fungula biso miso na Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi parce qu'il m'a commencé en 2018. Exemple la repère ça yo. Tangela ngai na mandat na bango mobimbo bato ba noma bango. Loi nini ba voter pour la population. Loi nini ils ont profité pour la population protéger la population. Loi ba voter kaka et ba salaire na bango. Na ba voyage na bango na monument na bango peuple les awab c'est ce que d'ailleurs yango yanga pesi mot d'ordre a pesi alerte abi boké ba bo voter bato ya solo hein oyo poto tombola école na mibeko ya malunga mobeko moko ya malamu na kati ya ba nini na bango na ya poloso ya pelengendu ya les fobo qu'est-ce que je peux dire encore des frondono je dis membo. Il a encore promis na bana Équateur qui a retiré ba université la standard international mais o batongi yango na ni école les alliés techniques nini supérieur nini école na bandaka il y a un peu na bandaka que no giri yango moi je l'ai vu bon ça batongi INPP na standing ma international ngana monaki wana pour ka batongi université hein gouverneur Bobo, Zambia Pambola, Tata Moussala Malam, Osala. Hein? Gouverneur, ouais. Au jeune, il y a un fond de Galobi, Nambandara. Bainde Motazo Tinaye, Natata, Oyo,
oyo Gilwando alanda Chouapa makambo ministre alanda makambo ya Chouapa ça n'a rien à voir avec Mbandaka mais bato balobi yende Gilwando bazo sala na Mbandaka banzele koti pona Gilwando sala Mbandaka qui est le gouverneur de Mbandaka boloko te vidéo motema mabe botika bakisi bino bana Mbandaka na mona poko za kisi ko na côté ya Gilwando mais on a côté là to appuyer le connaître une vérité mais qui est le gouverneur de l'Équateur nana tongiye Mbandaka bwe Mbandaka lengi kitoko nga ata mo nango basala kanenge nini otuzana zo sala o mota to Gilwando alanda Chouapa kuna na mboka na bango azana loko moko na Mbandaka te baendela na basangusu alors ça mosala basangu azali gouverneur kuna azali na basangusu nini auta kuna batika Mbandaka za pona bana Mbandaka bimisi Mobutu bimisi bato nyonso baenda zaka na Équateur j'espère même dans l'Équateur anotana makambo bakasangusu kuna oyo za ko développer ya tiki makambo wana biye mikolo ya kobundana fatu faire président de la République nani baende akwena na député professeur babwaki se kuna ko zande na fachi boke bana héritier na fali na bien obi Tshisekedi obi Tshisekedi afali obi bainde obi bainde ala héritier piaka tant on sambela na okaki loko moko zolo ba grand Équateur ça les prophètes te bazo yitsembela comme ya grand Équateur il n'y a pas grand Équateur les gars moko il n'y a pas de grand Équateur moi motaboende azoluka promotion n'est pas comme un ministre ngana na grand Équateur motu bangazoluka kuna grand Équateur tozali même le ministre moko oyo azali ya province Équateur azate Gilwando za Équateur aza équatorien te Gilwando kuna boende kuna Chouapa mais on sait na grand Équateur to boyi makambo wana donc olingolo bagé na province Équateur ministre d'origine azate bazambe la rotenga na grand Équateur et puis le grand Équateur ezate Équateur ezali moko chef nango représentant légal il y a chef de l'État c'est l'excellence Bobo OK otobengi les vidéos les grands chocolilo mi balé bazate tango bazo sala gouvernement ba exigence wana ezala ke province nyonso ezala représenter na ministre ba dribbler président c'est que ba dribbler président Gilwando ayena comme Équateur non donc Gilwando azwande na ajuna grand Équateur ayena Équateur na Mbandaka mais moi ni origine Mbandaka zali mais azamo na non il n'est pas moi na Mbandaka moi na Mbandaka te Eric Boloko il peut passer aussi ministre pourquoi pas prophète pourquoi pas Eric a passé Boloko n'allez pas Eric ni mais na moni misala na ye ndenge azo ye na papa na ba tamu Équateur na ndimi Eric gouvernement papa gouverneur moi la député yo moni ngona te na moni le que Tshisekedi da suka ali déjà garde corps principal ya Tshisekedi moi na maman Martha Suka ala to majeto colonel je l'ai vu moi OK c'est quoi ça bisangani Moïse ni arona milliard bazaki bato bon maman Martha Mogote voilà la Bible la Bible ko sabato et là on est vraiment yo moni na Mbandaka kuna oyo yo repesa publicité awa to monaka Israël mutomba kindaka Mbandaka lo baka courant ezala raté na Mbandaka nzele ezala raté papa nzambe azomona ngana komona Yesu Mbandaka nyonso éclairé à partir de 18h tetongo na moni oui courir SNEL c'est vrai parce que SNEL zawana est-ce que fonctionner mais bazan ba panneau na bango bazan fonctionner gouverneur na place c'est un courant oh vraiment il y a ba neti ba inga zalaka wa ya zo c'est na lobby na lobby na lobby Kinshasa moko nano ana courant so c'est nga bobo basenga courant président yoka kiango ba équatorien ba leli mais na lobby président yoki yango président gouverneur zo senga lampadaire na place vraiment senga courant na lampadaire ezala te na molili tourner dans Mbandaka eleki malamu quand même éclairage public ezali yami balé courant na Kinshasa te et comme na Mbandaka ne on ezali makambo ya gouvernement central ministre énergie
président appelle sa mot d'ordre naé ba côté sa courant ya inga kuna ce n'est pas le problème du gouverneur na moni yango mbala moko te yango na bi Exode 20 verset 7 ne portez pas de faux témoignages avec les ton prochain ngai nazo bana bango ba tamabe mabe 13 députés na ba balobaki yango te Israël mutombo akendaki investigation mais ngai bana autre investigation moi je viens où je viens d'où je viens Bandaka hein. Donc, ils ont contredit Maloba. Ils ont contredit parce que dans mon Maloba quitté. Moi, j'étais là. Dans un hôtel à 2h du matin, qui sautait. Dans un bon on a 6 000 téléphones, mais ça, on a tambour, on a qui sautait. Dans mon hôtel, j'ai mon hôtel qui bangate. Gouverneur Bobo, Boloko, Otobengue vidéo, les grands chocolats a maîtrisé la situation. Hein, papa? Hein? Ce que meki koulou na mbandaka ba bakio koulou c'est. Car la population va kangio ba bakio na koulou c'est boye ba beto ba sete ba police ba lokoto wana. Il a maîtrisé la situation parce que ba sango musuto ka musiki fatal. Ngai ta na yoka ki yango esangi mabe. Esangi mbuko na ngabi ah mbandaka nzela te. Mbandaka courir ça la kate loko ba viso frene. Papa nako makuna ngai na mbandaka tika ndako etage te. Bandako etage na kisi ezobota makola mayiba. Hein? C'est non mais féliciter le gouverneur. Bongo bandako aneza bandako à l'état to ya bato. Qui ça bandako tout le monde à l'état? Hein? Bandako qui c'est tout moment. Mboka devrait pas na bato. Bon toton ba juice ko ba il débat devrait mboka na bango. Yo seront liés. Na le na ngalo côté na zo la vérité parce que na moi na koloba. Hein? Hein? Voilà. Na bien on bien dit qui est moko. Ala na combien d'hôtel? O kangina komole. Eric Boloko. Eric Boloko. Ya moko na combien d'hôtel? Hein? Pas la développer Équateur. Moi, si on nani comme on est wana, a tonga ba tel moderne ko la ba bibi shindo. Ba tel ko la to ka na minene ba si to. Azana ngombo azana ngo. C'est hôtel na ba kana. Ya bobo te, ba bela bobo. On na moni yango, na moni ba jeep toujours tala ba grand jeep na moni yango. Hein? Na propriété, et na propriété. Na moni la propriété monte en Équateur exact. Ah, exact. Mais ils ont déclaré Bobo à Longola ba député illégalement. Bangonde batumabe. 13 députés oyo, tango bango ba longwe, boba ko longola bangonde nous sommes dans la démocratie. C'est l'Assemblée nationale provinciale ne vote. Yo utimbanda ba yebisa biso, ba yebisa ki oneli. 13 députés tango ba longwe, na tango bazalaki kala. Misale banda okende. Tango 13 députés bazalaki. Ba bloquaki gouverner. Gouverner ne fonctionnait pas. Ah ça là va bloquer, ah ça va bloquer. Dès que bango balongwe, mais ça les monnaies n'embanda. Ça dit quoi? C'est les moutons noirs. Yo so mona pena na kati ya berger na bergerie wana. Yo mona ngulu ya oyo babenga ni ngulu te mouton c'est quoi? Même muindo za kate. Taiko balongwe 13 parlementaires. Balongwe mbanda gefungwa. Ba ke ne pe libera. Ba zo mal société balongwa libera tika gouvernement sa musala na. Attrapé na cara une année, beau pèse chance. Je crois na mbalasi, mais il passe parce que na moni épée, azana coquerante parce que yoka montache moto vidéo. Ah tata oyo, ba tie vidéo, yoka moto vidéo et puis na tie comment na tie les grands chocolats. Voilà yo. Les grands chocolats bête tata la terre. Voilà goût. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Toujours chité déjà. Je profite à cette occasion de souhaiter joyeux anniversaire à Rossi Bozanzo. Rossi Bozanzo, joyeux anniversaire à toi. Bipa Ozali Mbotama Ela Munzambe Abba Kiselayo et le prophète Ngefa. Kinshasa Marambeza Narate. Ozongaki déjà, Olanda conseil héritier Watana Belobi. Mais na lobaki na yoti. Hein? Tout ça là, yo héritier Koto di sa stade. Nabi héritier tala. Oyebi dans la vie, hein, monsieur. La comparaison n'est pas raison. Si on attend la Bible, dans Hébreux 13, verset 5 à 6, l'amour d'argent. Il y a source de mots. Contacte-toi de ce que tu as. Ngana ninga ki héritier abeta na ba stade te so moni ba conflit ba zo beta na ba stade te ba yebi hein so ko moni ba tokola ba mission amin ba zo ba yebi wenge musika nano esika héritier auta et pas wela so ba toni sa stade te héritier machine nga ton sa stade na lobaki na bino a kaka na yo o moni nzela héritier asali héritier o mana piaka mvule ko beta mvule beta te beta ite. Nalobaki na yo, nabaki mbula ekobeta
et puis héritier comme na piaka mais pour nga préféré héritier boy et puis c'est son concurrence et c'est là comme la monter héritier nga beta musique na imka oh hein imka mkebo non mais beta ni frère nga beta tale loko sali wana vraiment ils allaient passer pena mawa na ibite producteur ko le la mbongo na ye et ko zonga ndengeni et pourtant mbala liboso bien te kama ki stade de tonda stade de tonda ata moitié et là qui entend héritier to moni a promis à lobi ba pekisa ki 80 000 personnes ba ko kana stade te pona ba tika lokuta wana tango population ya kezana makambo te hein siko nation bazinga ki nation ba combien 4 000 à 5 000 6 000 de comité siko ngo bani stade ngo pekisa ki ata combien de billets hein 2500 fois 6 000 et ça combien pour te aller hein yango buta efungula bino moto botika ba concurrence ba fali wana ba batu mususu ce qui fait rigola parce que awa ezaki jibe na wera jibe na ba coin ezaki so kofi elo mide na papa wemba bango bakende kuma jibe na wera bakende succès na bango siko ko nini oka pa batu batanga komo na bango oka nini nani oyo fali pupa wario oka kotoyo nani c'est qui faire rigola Gaulois bango ne ba remplace ça Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 chaque chose a son temps et quand on attend le héritier ba serre de thé ce qui est à Gaulois mais ça les oui il fallait azo c'est kamabe et puis journaliste na yo nani ba ki ba boma ikutu oyo film na film quel bien na poison ya mabe ba ki ba boma ko masiko opesi raison na nani opesi la ken piano opesi ngana ngefa ça dit quoi Amos 3:7 Dieu ne fait rien sans tous va rêver ce qu'il a serviteur soit que ton ça stade était pour na bateau ba kufa ki liboso et pas ya fali pupa ba boya ki bateau ba ya ba buluka ki bateau na ba mbule beta ki bateau ya faza na bateau ba kufa ki ata 2 ans passer eloko wana parce que makila wana ezo milimo yo telengana kaka na stade pour musu ba kundi bango te ako ton ça stade était mais ala na courage la vie appartient au courageux et Josué chapitre 1 verset 9 à récupérer en haut à côté de Nessasaka Imka on récupère autant na Imka et tout notamment par rapport au thème parce que na ebité ça passe na ma batu balobi yo soki mbandaka ba memi yo me de lesi ba mema ke poto so poto sko ba ju de niles baka na ngai mbandaka mbukala nga utanga na soki mbandaka dana so mi boato kuna webi yango oh na bonza boato na ngai mo parler za kuna na so kana mbandaka na kura au président la kaki biso na mbandaka desa me poto siko tanga me poto ayi na eloko ni asikana nanga na ke mbandaka na makambo asika sangwa malamu. Est-ce que le courant on a vraiment aussi raison, madame? Mais moi je demande au gouvernement central, après ça, gouverneur Bobo, pouvoir wana, au moins na kati ya yala, tozana boye tezawana, atia barrage wana, ataya 600 MW et kopelisa mbandaka mom. C'est ça où les baluka va benda bainga. C'est ça. Après ça, ministre de l'énergie sous autorisation ya président de la République et na premier ministre kaka wana président pa kana ikuna. Akena ki pe na boya kango na yala amona ki trouble za wana basali barrage c'est fini 600 MW bimi wana et matin bandaka ngana zoni bandaka. Voilà, je tiens à remercier la fondation Ben Mboyo Likela. Yé pa ya quitté. Ben Mboyo ya ki pété. So bana bandaka bazakuna ya quitté. Hein? On a moni pe fondation ngo na yekuna e pe pa ki pe. Peta wana moto. Bobo loko moto epela. Voilà, Ben Mboyo, on dit ça makambo OK, bien prophète Ngefa. Basa zongi na yo. Kazongi kalaming teto ko mala mabele. Prophète Ngefa, s'il faut dire dernièrement. Nzambe apambola. Tolingi to pesa discours moko ya paix. Il y a division te pour mbandaka beaucoup souffert. Ozomona papa, ndenge mbandaka suis moi pas ba investisseur nyonso bana mbandaka bozo kanga. Il n'y a pas de grand Équateur. Équateur ezaka bo moko oyo mbandaka to uti pour investir, mboka etambola. Parce que vie ezali et puis promesse ezali belé, nous avons le meilleur gouverneur pour tout baleka bangoto bobo. Oyo bato oyo tata sali yango alobaki na eloko moko mawalobi yesu abeli eloko moko ata bino bondimi ngai te bondima ata misala na ngai bobo mpe alobi yango basalaka ndenge nini président mpe azwi langage wana
basalaka ndenge nini pe ya solo parce que j'ai vu à mes yeux nzambe apambola excellence gouverneur Bobo Boloko na Eric Boloko le jeune otobengi keste na ville Mbandaka musala bozo sala na gouvernement provincial lokola ekende liboso pour le loité Mbandaka zo avancer. Voilà, mesdames et messieurs, tu as souka ya émission à Mokolmalelo. Au coup de l'émission, Mbala Liboso, Kobo Sanate ko s'abonner, partager, baninga msusu pe bazo information net yozu. Et ko ça la biso bien. Merci na Merfi Mwangela Mutazala qui derrière la caméra. Merci à toute l'équipe de Lobela Congo. Merci à John le patron Moutafilma Filma Jésus. Merci na Bino Nyonso. Merci à Yves Mboyo 1500 gigas. Merci na Ben Mboyo le patron Bernard Kalamingite. To salaka ndenge to yokanaki Mbandaka ekozala tombe. Mbandaka ekozala tombe. Fondation Bernard Mboyo zo kitakalate. Merci na bino nyonso bozala déjà préparé. Bo seré ba sentir pour Bernard Mboyo roya mabe. Tokutane azwa na moto. Bernard Mboyo azwa na moto epela. Alani